ezali na ndenge na yo mwane balobi tokota lelo biso nyonso na bilare butike tokota na biso tolata voya nsima mboka tala aye ezali na ndenge na yo mwane. Bandeko, bonjour. Vous excusez moi la torche ni na douche, mais je préfère de condamner les œuvres des ténèbres au lieu de prendre part. Selon Éphésiens 5, verset 11. Nazo sukula bandeko na pona victime à sorcellerie na bisabino plusieurs fois. Biloko bunga na ndaku nanga. Donc de moi teleme bomi libala langa 17 ans na mobala bomi musala bomi mukanda 10 ans. Nazo $3000 na salisi Congo Sege TV na kin ya chaîne na YouTube abomi. Ako telemela ba via TikTok ba via Facebook. Na mito alobi azo linga kutuna bala te donc il faut na kufa kaka fona kufa. Donc je viens de me doucher, je suis dans les douches, la besoin mon na torche ni. Na bombi ba partie intime parce que naza pona osala ba pornographie te. Mais je suis là pour condamner les œuvres de la sorcellerie. Bandeko démon akotinga ba sende na se abasi sende. On dit ba senda Thompson. Basenda koti musapinga mwasi boyebi mwasi nyoso akota musapi. Basende pemene musu pemene col d'iterisi musu mipanzi do so na lali na mbale na zaboye. Mobali so meki kara penetre ngai fa zoka. Botala niveau mutema mabe. Hein? Pola nini donc na vana na mbali te na la na mobali te niveau ya sorcellerie ya mutema mabe. Eza mara mari de nuit te bandeko. Eza mara makindoka zo lukanda bomanga na tout prix. Alinga détruit toutes les relations ça bomi libala na mbala 17 ans. Oh bazo linganga sikoyo. Da lingina bala tazo na bala tenga funa kufa na likabo nzambe. Naza servante na diagonese mais diaba telemelinga na tout prix. Alongo na molima komi na musuni. Le na prière ti 4h du matin na la donc on a la ginda tianga bambesende. Basende pena bandeko. Basende pena Thompson basende ba tianga ido funa mona gynécologue urgence. Fanny Sobolandi nini obolanda bomo na méchanceté à des mots. Nazo kosa bomo na torche na kati ya douche na bimite. Bozo na méchanceté. Bomo na la sorcellerie ezalo mabe. De ya lapinda azo yoka maloba na nzambe tazo to sa génité. A telemelika fona kufa na tout prix. Hein? Akomo sana ba acte abomination. Azo banga même Saint-Esprit azakati na ngati. Mais bandeko na parla en langue na jenaka. Na tanga ka Bible na sala tout. Mama biso mutabima na sala ba piso mingi. Metalo dia bazo salanga. Na ko bomba lisute na po na ko bomba mama everté a diablete. Na ko condamner ngo publiquement. Botika vidéo tambola bo partager vidéo. Bo partager ngo comme partout. Na tiki bino ciao les amis. Ka eye na kati ya matonge maison de passage na biso. Maison de passage na biso ya goyo, maison de passage na biso ezana ba climatiseur, ezali climatisé. Maison de passage na biso ezana matonge na Irebu A37. Maison de passage na biso tozana ba appartement où ezali ya 2 chambres, salon, cuisine. Tous les 2 chambres on ezana ba toilette na kati. Maison de passage na biso tozali na appartement oyo ezali kaka salon, salle de bain, chambre na cuisine. Tozali lisusu na appartement na biso oyo ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette. Toilette na oyo salle de bain na ona kati. Chambre oyo ezali ya pamba oyo ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati. Chambre oyo ezali chambre, salon, cuisine. Salon ezali ya munene comme okoyamba bapaya na yo na kati, comme okoki koyamba bapaya na yo libanda. Mai na biso ebimaka kitoko. Courant na biso toza na balune ebele. Toza na groupe na biso soki courant ekeyi totie essence na kati ya groupe. Ndako na biso ezali sécurité, ezala sécurité ya makasi. Maison de passage na biso na matonge toza kobengisa bino. Mwana nyonso tu ya poto. Benga numéro oyo ozomona. Réserver place na yo pona ozwa place na yo ya kolala. Na kati ya maison de passage na biso tozali na boutique. Boutique oyo bazoteka ba du verre, bazoteka nyonso tu na kati ya boutique wana. Tozali lisusu na nini
voiture autotier na disposition na bino batu bozoya na katikati ya maison de passage na biso auto bengi yango Bidor. Contactez Bijou d'Or TV. Contactez numéro Oyo Moni. Réservez place na yo. Ozwa place na yo avant parce que ba place na biso mingi eza kozala toujours occupé. Benga avant zwa place na yo. Okozala jamais déçu. Merci. Salut, j'espère que vous allez bien. En fait, c'est plus pour les diasporas. C'est donc qui veulent passer leur séjour ici à Kinshasa. Alors pour tous vos déplacements, il y a une voiture à louer qui est là, marque Hyundai. La voiture elle est confortable, donc climatisée et tout. Donc la voiture répond vraiment aux normes. Alors pour tout contact, veuillez contacter Bidor TV au numéro qui suit, plus 49 17 85 52 23 11. Donc je réponds pour une meilleure compréhension. Plus 49 17 85 52 23 11. Donc la voiture elle est là, marque Hyundai. Donc voilà. Donc ici nous sommes à Kinshasa. Donc pour tous les diasporas, pendant tous vos séjours à Kinshasa, voilà la voiture elle est là pour vos déplacements et tout. Donc partout où vous voulez y aller, la voiture elle est là. Donc vraiment, veuillez contacter Bidor TV et vous ne serez pas déçus. Merci et bye.